asunga bino po bino bakabata lokuta mama ina kati barido mama bino bakabata lokuta po bokosa ba sapato ya neza yeka chaka kaya ya malembe ngayo nimero na ngayo na lata 50 likombasu na ngayo bofingaka na bato olata aka chaussette bomba makolo onata chaussette po malili to wana poto oh na vanda na poto na tambo na malili makolo sala ngaba nini oh ici en Europe to tambo na ba chaussette surtout que na ndako yango boko senani yango boko se suna defi po nga latra 50 no defi nani yaya kolo bebele mbanga pasi argument anatanda na omeka anatanda na oloba yo pesi nga devoir na na lupangu buko lupangu na nini na buko lupangu na relevé bancaire ngabe na ebiso yabe yela ngazemi ya 9 mois oh okomo benga batozo lelo na fingi mwana tayabe ngabe na sengo pona la soki ngana mwasi koleka yo ngana bomba eloko eza plus cher eleki mbongo eleki lupango yo za lupango ngana sengo yela nga zemi ya 9 mois po o mema zemi ti 8 mois et demi olembi na yo menga sko na mwasi makasi malgré ba ofinga na réseaux sociaux malgré rando na kanga motema na batamati 9 mois et 1 semaine na kiti mwana est-ce que na fingi yo elo nyo komo benga ba komo benga Karine yo pozaka na promo obota lelo komo finga mwana tinga za na promo obota ti nazaka nne na mobali ya roboti sangati on za na promo obota ti to mukita kwa ngate entre temps na zomeka botala oye kokota te bobi mami wana yo te koti te entre temps tozolo ba entre temps na zomeka be oh eza rando webi te ke na rando tout bale permis oh na rando babali nyonso ya ka permis siko yabe ngaba ndana senga kyo po elanga zenya 9 mois eko kaka 9 mois donc on a les étapes pour yon a nos comati yo za na mbongo na banki koleka nga wape na mapango nga na sombate mais nga na kokisa zemi 9 mois et 1 semaine oh yo bando botama la vie na no kokisa zemi 9 mois te o memi nga na moni ke nga leki na ngona makasi na leki ope na patience na leki ope na robomba nausée po zemi saka mwa nausée zemi komisa mwa mapeka solo o santi mwa lipeka ndoko mwa mama so makasi donc na na kitisi oh est-ce que na fingi you e bon bengi ba te bele bon ndenyo leli makasi akotisi ba ba Karine okotisi mona bimisa mona na mambo na kotisi mona te oh ata na kotisi mona mutosa mona eloko azate bokomi onzambe mtapiaka mwana oh mais yepe mwana nzamba pesa ke mwana te oh bon nzambe so apio mwana nzambe pa memelo zeni nzamba panzelo makolo na maternité peso ninyo bota nzamba pesi o mwana soki kazaki mayele so azaki na makasi kobatela ngaki na mwa ti 9 mois simba oh yaya ba pesi na bango yo za no zoba ya nzambe nini bokombe o nzambe mtapiaka mwana bo nzamba pimela ki mwana nzamba pimela ki apimela ki te biso so to mona ezemi siko bilo bokasi ba chantage na nani na place elika oh il faut na lukela un sac ya argent il faut sac argent na niati siko gabana bui ma chérie to mona na jie ma chérie ouais bloc à jie pour toi na era maliki ba oh boye bien route ba ma papa na oh boye na sela acoustique boye bi tse boye cha acoustique nani ya bo ça mi sala te po mtoyo bo sela nga zate mtoyo bo suna nga bo zate oh tala oh ndena lataka na nini na matanga nani boye mi sona saka na migi na matanga mimbia mimi chikeva oh na lata na chaussette boye modèle on a l'accent binut nini sus oh ba sandal na okukanga ba singate oyo
Oh, sandal, on a la tekina versus na concert à Paper VAC. Boyebi place na obi na longoli oyo. Na bimi na hôtel na lati lipapo na ensemble à Versace les 21. Après na commis na salle na lati o ya sepo na bina bien. Donc aelo kwa mutu ezate po bokosa. Benita, nga no yelo ba argument solide. Yo zo yaka na agitation et lobi na mon film on na poster ya seki singobi. Ya be yo zo yaka na français na assurance. Moi, je suis assurée. Mon mari m'a laissé. Moi, je suis plus que toi, t'es. Mais là, qui s'habille démontrer biso. Vous avez plus qu'un gars nini démonstration. Il y a plus qu'un gars maloba. T'as la bande, la bande, beto bakao, au quantième kao. T'as la comment qu'on a ma. Au moins, t'es là aussi, kate. Na comment qu'on a mawa. Ya, ozo ya sans argument, mutarananda kuna poto. Ma vanda ke pas bato, ça la life na coin. Mwano na ndako. Tala fio azanga garde-robe na poto. Maana mbongo bele na banka na garde-robe te. Acha bilamba na valise. Ya ero na poto bilamba na valise. Bon mulimu Afrique bo bilo bokomo mema makambo Afrique tina. Bilo bokomo bandoke. Bilo bokomo samboka mundelo nzi. Okindoki te. Ta fia valise. Ma chérie, nako pona déménager, c'est na déménager na ndako ko mandi ko somba ba valise pona za kana na moté na kana ba valise moi mikira kenda no Paris. Donc pona chabi loko même si na déménager ni na kina nino, il faut na somba. Parce que na ba valise te pona na garde-robe somo na bois ki ba mo désordre. Et valide désordre kuna kububu. D'ailleurs ça pas ton de la kitchen pour na zone on peut faire ça en 2 jours pour na charisme. Pour na charisme nga. Nena kitchen bon encore matin les lots fait payer maman boila la non na kit moi de nuit. Donc quoi chichichi bola ndenga mona ka pasta nuit, il y a on peut salir de nuit. Après la zone c'est on bon na tante na charisme. Et dans ça live n'a pas beaucoup ton caca. Ntolo na azati. Donc qu'est-ce que je vais dire par là? Ndenge. Jiwa ndenge. Mutakala ndenge na Kiswahili jiwa ndenge. Donc Benita ekala nsa jiwa ndenge. Mais entre nous yabe, ils appartiennent à rendre tena obi Ti le lo yotikala na kombo atsande nini. Donc yo poser bembe. Otapula na kombo na ti le lo ndenge. Donc yo basokolo tena kombo lo bozo sa pe fier soki na kebas ko bananga madame nsa ya madame ebembe. Bamongo bosunga ndeko la bino ngabe na mungala mena préféré bosunga no ndeko la mongo osa fier na kombo muntu akufa ya ero ba ko mo jembe la tana zala ngata bina ata Karim qui sait que di babua kanga ba adopter tanga na présidence et puis na biki mutana bomui ce bobe nga Karim okonzi papa nga akufa po eza kombo papa nga. Mais ceux qui na mobile akufa ba Karim Mokonzi ceux qui nanya ko na sela ngo pe fier ya be uri ba monde des ténèbres ya be na ko yela yo na butu. Là je t'assure et puis je te confirme on a lesquels yo vite fait et ça juste na révéler mémoire dans qui rend facilité pour yo comme na lire au bandi ko ça moi ba vidéo ozo kansonzire to chena c'était ya be yaka na ba argument ngam tu na bandaki mutali boso na ebisa ko yamba ma fils yo o lobby ozongelinga ote yaka na ba relevé bancaire na ndako na yena ndako te na yena relevé bancaire te yo po yambi ma fils te ngana ye na sengi yo zemi ya 9 mois na no répondre na réponse tanga wana te. Donc ça veut dire rendre na esilité na no esilité kovanda kimia te po lelo eleka oya te lobi eleka rendre sila ekoko sila bongo te yabe sila bongo te yabe ti me doit des explications na welo na butu ti me doit yako bianga explication soko zana 9 mois te eloko nini okoko tshela nga onga na okokate po senga nga de ya mukanda osengi nga soki relevé bancaire osengi nga soki buko lupango c'est ça nga na buko lupango te na relevé bancaire te na apena mukanda te toke yo po ya belinga mafisi te nga siko na lobi susu yela nga kazemi 9 mois o changer sujet. Pour ton information, on a promo au botate.
Tout na ba camarade na ba zana ba yebinga nzamba limbisanga ba yebinga moi un mois to nzamba limbisanga na sengela ngo bolimbis na zana na pour ma zemité ezande ke na kangande nzoto ke il faut na bota ndena mutu po na ye poto sika mutu nyonso ebisanga Karine zoaze mi muta déclarer pour zo mukanda mais na ndima ko bwa kangunda na ndima ko za sans papier na ndima ko tambwa na carte orange pour la dans ça qui cite ma chérie donc ndenga na qui cite ndé bongo yo poza qui cite pour preuve non mais ezemi biso to monaki ngana ina la ksoka ke Tuande motenga na leki okaka tina makasi ko mimazemi tina makasi ya maternité tina makasi ya mobali ya boinga na swana na enga moko na matele ba live na obligera ba tuté ba fingela ngaye pour ngono eloko to swani po olingi kana fingelo Ramsey na boyi pour na peso mono ya mesu Ramsey ozo esusu 3-0 na matsu su mafuta Ramsey, oh yeah. Ramsey faut qu'on explique une vidéo on a foutu dans la toilette. Pour biso soutenu qu'il y a Kala Dubaï. Mais le quoi yo, au kokarande dans la tozo toucher batunia, au toucher Ramsey, au toucher il y a palpite tes a concentré rendre la côte. Regarde ici Benita. Mtakala ndeke mtakala pigeon. Oh. Fixez nga. Fixez mis regarde ici. Rendre la côte. Tika ozo panza na trop zo tanga tanga ba focus. Oui. D'accord? Donc, nazo zela. Devant nazo zela zenya 9 mois. Ce qu'on m'a dans zenya 9 mois te. Betange lo moko o ngape na okangama. Esilit. Et les tuyaux senga buka lupang na na ngote. O senga relevé bancaire na na ngote. O senga mukanda na na ngote. Ngape na beto ka ya somo na ngote. E kabola bitumba. Est-ce na oki mukilisoni? Non, comme qui sont. Donc, il y a personne qui a dit, mais 9 mois. En tout cas, ma chérie, prends ton temps, réfléchis. Yaka, bête, loko, pour ça que bête, te bénite à notre côté. Rendre aussi la tête aux arbres et dimanche. Dimanche, tout ça, les lots, moi, yasuka, tout ce que par rapport à week-end. Rendre si dimanche, n'a pas quoi lundi, va baquer, mais ça là-bas, la classe, va qui classe. Tout ça, bon, quand même, tous ça gentil devant les gens qui nous regardent. Ce sont les gens qui nous respectent. C'est grâce à eux, on est devenu ce qu'on est aujourd'hui, quand même. Ils méritent beaucoup de respect, beaucoup d'intention pour eux. Donc voilà. Tout ça rentre bon à l'amiable. Oh, il y a qui au conseil, ma kamukengam, na lukon, na relation. Benita, talandenge. O se trahir. Nous avons en 2018, il y a un poto. Yo zana ki chasse zo benga copine no kindo kite. Ngana yebi yote. Mais lobo kosa ki batuna life. Benita na yebisa ki owe lokuta na mno makasi wana ngo. Lokute yaki na sincère. Vérité et l'escalier vérité komaki. Yo lo benini. Na tikala ko lukote Karine Mokonzi. Yo mto benga nga ya bede tous ya na benga yo. Na periki nini? Na poso nini? Pona keka na nzamu kusena mutakala nini Benita ka wandeke wana ndenga na ngana bingo na loba vérité ke ngana tikala oyiba TikTok te na yiba TikTok grâce à mutakala ndeke na loba kiango mais ye na live na loba ngam na luka na relation ya nzamba abolingo mboka revient à côté recherche général à côté recherche na yeba tenzoka na 2018 ya tinga na ranakini tala niveau ya sorcellerie haute sorcellerie très élevée mutu boyeba ni teme yo ba yambio na émission za déjà na fia journaliste auto ke poto nani Karine Mokonzi moto na ngana lelo na koma mutu no ndeni ya obando tambo na elongi na nga yabe yo pumbwa na elongi na nga na koma mutu no ndeni ngana yeba ote na 2018 tina ye na nga poto nzela Russie Allemagne na Côte France yo na kisasa kuno tikali moto na nga ya to servanga na masanga Torode sikamoko. Telle la dimension de sorcellerie. Telle comment quelqu'un pour pouvoir na bilonga batu. Ça na ba on osi courage on ba na émission. Karine Mokonzi motonanga alinga ki Alexandra ki journaliste. Ya tokuta na wapi. Nenga ki na la kiso na monde de ténèbres to na monde réel. Pose la boyoka. Yango nga
mona bi na lo ba kinga bi ya olukanga pona na zwanga abenga kosanga allo Karine c'est ya de tous na contrat moko il faut tout ça promotion bo binga pena mbongo on a côté si qui série contrat ni o te bat mo bana bezo publicité me balingi kanga na to sala na tunie po yo oza nani osaka ni wa chanteuse wa muta théâtre o yebinga te ya de tous quand nga zanga mi mona onza za muta malongo nze bat ba yebi na téléphone o yebinga te ya de tous na bindeni. On a TikTok, nabi TikTok ndeni. Oh, il y a une application, mon côté, ils ont raté. Nabi aya. J'habite pas le quartier, je connais personne, ni aux environs. La baronne, il faut fourrer la TikTok. Azwanga bon, azwanga na ninyo. Na contrat, OP salamate promotion, ou salamapete. Na moni mutoko mo benga nga papamba. Mutoko mo mi pesa. Abi nga pe ida TikTok, na epe TikTok ango. Bon, mon a pas yamba nga pe na émission na e. Na epe TikTok on na oyeba mutu na makolote nzoka ba shina de ba fungula compte TikTok ba cha blo na YouTube et pas ba fan na TikTok na TikTok mama ba fan na isinga ana monyo kuna e pa ya bebo osolola mami zwa mo de passe yango banda okota ba compte mi bali bo muna yanga e TikTok ba fan na TikTok nta fungula tia fungula kanga ngana kana TikTok te me ba chaka de ya biloko na biloko bele bo mona ezana se o ichama kalangate Bilon soupe bon na compte TikTok na bo kansanga ngate ngaba TikTok na to sela ngo 4 personnes ngai mboka les deux ba fana ya YouTube na TikTok donc comment ba poster lo comment na commentaire na kombo na ngo kansinga ngate j'ai pas le temps j'habite pas les quartiers ni aux environs et na lobby que yo benginga na oselo zuwa siko ngana eba kyote ngana jalouse no ndeni oh yo Karine yo mtolukanga na relation nzambe pe bolingo ngingo encore chinois na buto la la terre boze boyoka boka haut niveau ya sorcellerie weba comment monde des ténèbres so qui telemi mapinga ya Saint-Esprit pe telemi comme détruire ka monde des ténèbres bon mona ndeba ndoki ba yo ka soni so ki mapinga ya molimo santo telemi bozila na muna makasi wa cheli bino ka 2 jours ouais albinga mutu na lukai siko bozela bo muna mutu ngana luka wana 2018 ngana epoto donc ngana epoto na longwa kini na ba 10e mois pour na sala no ba semaine na risi na kota poto le 6 novembre jour anniversaire nanga jour anniversaire na ndenga na koti poto wana ye na simatikali na kombo na lokwa nguba do tinga na koti poto ya za na ba information nyonso ba yambi etanke mutu a théâtre loba makamuna théâtre pesa ta mama bota ombote ten complexe Karine Mokonzi mutu nanga siko ngana na za complexe boyoka boze na chamba fle boze la mama banga mokili omoni mokili oyo moi internet on a ngana za fait des vie de tous les moments nani comment est journaliste on a te ya moi si boya ke ya uso ke poto ya pas longtemps Karine Mokonzi en tout cas vena nga afingi ndu moyena ko tan ba détail Karine Mokonzi ba détail Karine Mokonzi camarade na yo détail ngo kota ya ndengo pumbo na elongilanga po banda pumbo na nkala po ndena koma osambilo so zika la moto détail o bomoni ya mamie sur les canaux TV bondi mate bota neti na yebi ete mais on se faire passer le quoi mutu monte solo là on dit to yebani bomoni biso ba standard to kufak wana bato pe batala émission o babi o benite kala camarade ya Karine Mokonzi akomisinga o mwana bimisa ba détail ngana e awezate détail nini banda na bota matina komi na ajoyo ni dada ni de Eve na ebiote ero ngana malili na poto na ndako ya Miriam wete na olia lazane nazo yekola kolia semulu na lolemo so na che semulu na lolemo epanzani na bwaki na mesana na fufa manyoko na masangu so masango ekoti mwa bangusu boniki angona manyoko eye sabino minene mwa bangusu wana esalo mwa bassin mwa posolis na epoto na yokuta semulu nyoso propre na lia semulu bassin zo bimate zo ba cheka semulu kote onga zo panzana ngana lolemo nzoka yekuna na kisasa nga koto na problème semulu na oluka guya manyoko na masango ekota ngusu banika yekuna na kisasa na sa moi Karine Mokonzi moto na nga mwana bimisa ba détail ya ngana yawe zate voilà la sorcellerie
Nous voyons des preuves. C'est ça que on a les formes. En tout cas, il y a pénal, c'est ça. Allez là, fort. Abaxi na suka moto. Est-ce que vous comment balobi? Viera fungindu. Bon, journaliste auto qui est poto sikane Karim Mokonzi bon ba détail ngana ana obeta te. Na lela fort moto nanga. Ya bintanga no tozana détail te. Na kisasa na mona yote. Kandenge obandota ngana na TV. Kandenge olota ngana sala rêve à vie na yo. Aussi si pe posa na ngate na benganyo na ki camarade ngo. Si okomisinga moto nanga oyebi moto nange laksini onga moto nange eza nene ya tana bosani natangi so kombo a mwana ngo elo na ko ka so eza te ba page bozo koto te arade ana mutu munene bo vimbi se lisusu mi pende wane ko koma elo ko ba joueur bo sa entraînement bozo koto te mutu nanga ti. Bref, on passe. Nga mutu nangeza mutu nangeza ma meilleure amie. Meilleure amie nde akokolo bana batu ke mutu nanga. Na ma meilleure amie bo comprendre. Poto ko fula te boyebi kaka. Photo fina. Toi activer. Fini bango. Yenda koko vanda na émission batuye mambo Karini yende mutazami plaça oloba Karini mutu nanga meilleur ami mutu pa kokolo babongo Jaël tolia to vanda na se tolie tozaka grande ke zongi ti to yokani to tchana se banda to yokana ata to bebani ndenge nini to leka limite te ye pa kokolo bana batuke mutu nanga Yvette ko to de rando ya somo Yvette nde ya somo kutu nde rando du monde. Yé pa kokolo bala batu mutu nanga po Yvette tokoli na ye. Tokoli. Na lale pa ba Yvette. Na lia kuna. Na kimi sape Yvette ndaku. Na zo studio na ngadi boso Yvette kimi ndaku to komo vanda sabe do. Yenda za na histoire yé pa kokolo bala batu ke mutu nanga. Na camarade biso mona ba Benita dandu la race brésilienne ya sala la réseaux sociaux. Benita peso vandi na batu la race brésilienne dandu. Yé pa kokolo bala batu ke Karim mutu nanga. Po ba bato yo oui. Ba fi Laura ba leki réseaux sociaux to yé to ko mesana. Mais eza Benita dandu Yvette nene ya sans réseaux sociaux. Bango ne wakoba siko mutakala ndeke wakomisinga mutu na ibandeko. Siko na likambo yo. Benita. Oh lisusu deuxième devoir na opeso po devoir à 9 mois no yelingate oh deuxième devoir. Benita ela ba preuve ndenga na ka mutu no na Afrique. Po yo ganyenga po wana mbongo wana mapango. Na ba bijou olope pala teze yo. Mais Benita, je crois on a téléphone au yo bomba nyoso. Po yo banda ko bomba banda ramsa ya ibiso sali. C'est que sali na ngape ozana ngo. Sali na nga je crois ça. On attend. Tozi là. C'est comme bon c'est na pour ça permet hein. Bon mon elongia Benita oyo dia na mona 2018 po oyo za série na ipoto sika selon malubane bon zeno bota na 2018 bon mona de Benita a dia na 3 sortes à misisa rose mauve vert comment elongia Benita na 2018 oyo dia 36 ans 36 ans dans le 2018 iti lelo Benita ba 41 zone nanger na 42 Siko Benita na mutaka les ont révisé que amukonanga mais yo zo wele la kileki il y a pas de problème mais c'est vende des ofundo na mbunju mi elo les autres trahir yo kolega misise zate sala chirurgie ba longolo misisa nyonso po trahison liboso ngenga misisa yango des autres détecter oyo taka ngate Poso koseli choko ya biso soto chango
misisa pe biso so tozana mais ya ba couleur o yaya zia bo mona no Benita 2018 bo mona no perruque na choko ngona misisa bino mo bota aleki nanga ya 2018 mabanda agitation kala eza ngo ya lelo te ta nani comment journaliste nani te ya mwasi boya ke ya uso ke poto ya pas longtemps Karine Mokonzi en tout cas vena nga afingi nduma na kota ba detail ya Karine Mokonzi sate on na lela forme tunanga en tout cas yependa nga se sanga même émission en tout cas na côté na mambo ya internet on nga na zafia liboso sa l'émission internet pour na mo pe ma copine de ba vie de tous les moments nani abandine na ma copine de tous les temps de tous les moments. Maman, les Camerounais, abandine sous ma copine. Benita, troisième motif. Oebi signification ma copine telle aujourd'hui là je vais t'éduquer et puis je vais te montrer. Abandine boy, maman, boyoka. Ngana comme sous ma copine de tous les temps. Hé. Journaliste nani te ya mwasi boya ke ya uso ke poto ya c'est la pobo yo ke bande kota en tout cas vena nga afingi nduma na kota ba bon c'est la vidéo ici là et bande la mais boyo ka kota nga ma copine de tout le temps mama Karine Mokonzi sate on na lela forme tunanga en tout cas yependa nga se sanga même émission en tout cas na côté na mambo ya internet on nga na zafia liboso sa l'émission internet pour na mo pe ma copine de ba vie de tous les moments nani comment journaliste nani te ya mwasi boya ke ya uso ke poto ya palo boke loko yo donc ya Benita ki camarade ya ki olukana nga nzoka ezalaka bandoto ya Benita naza nde rêve ya Benita kokisa rêve ya Benita nga rêve nanga navanda na nga na ndako ya faci nzoka yo rêve no ezalaki nde nga nakoma camarade no mais ya Benita yo koki okufa rêve no ekokisami déjà eso na ntina mokili te ma chérie tu peux suivre papa nsa hein bon ti tovandaka towaka na barêve na sa mokili yo rêve no esesili ti ekoki ti oye de un rêve comme camarade ya star à vie na yo rêve no déjà oya na baby shower ya star na o na bengi son anniversaire mais ma chérie c'est bon pour toi hein tu n'as rien à foutre là ozo mena mokili ti traîne ozo lukanini yo rêve no c'est bon ekoki biso pe bandoto na biso eza mokoni na olala na sutuki boye président adopté atanga nakomba mo Karine Kisekedi wa mulombo chilombo nga be rêve na nga ngwana moko msuka nde na fungolaka kweti na tomboli ka boy non c'est rétouffé mbala moko ba garde ba kaka la fille du président naka na koti na cuisine ndoto na nga na kuti ba ya misala mama Karine okolia nini po mama Denise abaki lelo ya kolia mbinjo na mayebo yo kolia nini po biso ba ya misala pe to benga bomba mama wana Nathalie Maman Nadine. Na poto na lieba bloka na mingi. Matembili. Boko sa mama tembe tena mbisho kauka. Matembe uboki mpo mapipi ya ver na kati. Uselinga manyo kome masangu eza mingi. Tomoni fufu. Otseka poto masangu. De bikolo manyoko na bosani akuto sumba bikolo te. Omo fufu manyoko apembe na ba Kongo. Likolo ko tiesu masangu te ka juste poto. Ok, na défenta et puis na pourquoi des total. Et bon président Boulambeleni, papa il mange quoi papa? Pendant que le président on parle français hein, malgré on est en Afrique. On a yebsinga de papa il l'autre matin, papa voyager ah bon oh là là je dormais. Et on ok makele na fenêtre. Yaki banan bayaki ah non ils ont ministre Moutayaki numéro 1 Sénat yaki na ba papier moi na c'est ah là là mais c'est Pascal hein, c'est lui qui était ici oh mais il faut que je l'écris là il m'avait écrit sur Twitter il faut que je lui réponds parce qu'on a deux trois trucs à faire avec les sénateurs en fait comment on a mis c'est donc ici bandit le va salité pour yaki oh, ok d'accord bon pas de problème je suis dans ma chambre d'accord dès que c'est prêt tu me fais signe so tu veux na ça à manger tala bandoto na lotaka mutakala ndeke je suis loin de tes rêves loin
So yebi ba rêve nango ko kangandoki. Ngana milota déjà dans temps na cortège embouteillage makasi maman ba mzo panda. Ba président yo. Nyama pusa mutu kana kuna katuka we imbwa mbuzi. Wala ngana kati na filmé, je regarde. Je mets un peu mes lunettes. Attends, je vais te... Zéro la tsobando to nanga. Koza bando to Karim Mokonzi yo. Échec qui connasse. Naza ndoto na tamba ba soda bazo ganga na Kiswahili. Tala ndoto nanga. Mama Godomeza bizela na no. Mama. Les types. Les mecs en question. Benita. Quand on saka vito ya lelo ya sika omoni. Na on a chauffé ngote mena obim soka na cadre ndoto. Tala. Mama ezela kwe. Zela kwe ya tena zonga. Benita ndoto nanga. Na kati ya cortège. Siko ba soda libanda ba kaka. Yo, mutamando besi. Longa be mwa mokonza zolele. Wana moteza oui. Ba tusko ba timna babala. Eza nani te bana président mutboleka. Wana na kati na sa ba garde na kiti vitre. Oh, Kapongo. Mais pourquoi tu cries? Non, laisse-la. Wana ben batini ka maman ko te ka malala pour voiture que non, tika wana maman wa moninga. Karine, tu sais que dit maman la mon yo. Bagarre, non, il faut lui laisser, maman, ça va? Attends, je peux te donner quelque chose pour toi. Mon nano congolais nani, oh, mais mina mon Congo. Ah, d'accord, il est beau en fait. Maman, ça c'est pour toi. D'accord? Moi, ce qu'on va bâton, on va bâton, on a encore qui ça va bâton. Et au Karim Mokonzi. Bah, docteur, il y a comment la famille présidentielle. Eh, mon olibanga. Mon bébé. Ah, Pétio Azalaka, ou ton rata, Pétio Fakito Katarakata, qui t'a le Pétio contre famille présidentielle. Et puis Pétio te fait de l'option de bon marché, maintenant, colline lingua, la Kataba Maya. Et puis viens musique. Moi, ce qu'on a eu Kabo Tunganga, non, ça le qu'on a eu Kati. Non, mais il fait trop chaud. Chauffeur, est-ce que tu peux mettre la clim, s'il vous plaît? Mets la clim et puis tu m'ouvres la télé ici derrière parce que, tu vois, moi, je suis bien habituée à l'Europe, là-bas, il fait trop froid et puis, là, en fait, je ne supporte plus, en fait. Donc, il faut que je demande à maman que je rentre même pour un mois, enfin, me reposer, en fait, tu vois. Donc, parce que là, j'ai tellement chaud, je sais pas comment je vais m'habiller, tous les habits. En fait, je n'arrive pas. En fait. Ouais. Un peu de musique, hein. Ouais. Est-ce que tu as de Ferrigola? Tu peux mettre Ferrigola. Un peu de Gola, un peu de Wata. Ok. On arrive dans combien de temps? Ah, d'accord. Yabe! Oh! Yabe Koufa! Tu peux mourir parce que rêve ne sait koki sami. Biso no ba rêve koki sami te biso de photo tika no ba mabanga na na mokili. En attendant nzamba trikaraje, to ba rêve na biso pe koki sama. Pourquoi la présidence non quand tambo mi supamba koleleki. Wa se suko boy bien ko ko mo ba garçon te so mo ba garçon mo ba fashion ba nini. Na saka scandale pour ba mo na pe nga boy bien pe ba garçon c'est tout ce ba ba zolo pointi mo ba beau gosse. Wana tali ka so mo magasin mo ko ezana ka sa spectacle. Na bi oh papa Joe oki côté les mawa. Nangina kota na magasin oyo. Moi papi te Karine ça scandale ta ba te belé mais non quand même je peux vivre en paix. Oui, mais ça fait combien d'années que je quitte Kinshasa? Quand même, je peux un peu me retrouver, wesh. Moi, quand on a un garçon. Pour yo bien à Kinshasa, sans autant, moi, là, soda, tu as son paniqué complexe. On est capable de faire un portrait. Oui, ou nous les caméras, non, bataillon. Non, doucement, pas comme ça. Pas comme ça. C'est grâce à eux qu'on est dans les pouvoirs, tu comprends? Ce sont nos frères, en fait. Tu peux pas lui souffler. Papa, tu peux lui pardonner. Voilà, non, ça, bon, ce qu'on va sauter dans tondi, et ils ont attiré attention à ma garçon, là, vous comprendre. Voilà, ça, ce qu'on drague à ma professionnelle, il y a ma maîtresse. Non, draguer, mais en distance, là, concentré, quand on m'a dit qu'il y a un courant. Bon, le cabaye, voilà, nan. Bâton de lait, t'as ma soda, panique, voilà, kaka. Non, mais ma caliso, moula, pour, ba mona kena penza fi ya lèvre na kane pointi. Ponyo so les oratan.
Wana kaka. Eh, mais koto ba immeuble change, hein? Franchement, mboke bongi, on a bien bango la comme ah. Quand on a des pétios qui arrivent au Konzi, tu vois, qui n'a pas de pétio, ça n'a vraiment chopo, et puis que pétio, pétio a zoa vika boye, mais sur ma casse, grabano, on dit banto, qui, on est dans les canasses, on est capable, la Karim, on connaît, bonjour, on Karine, ah oui. Ah, merci beaucoup. On Karine, on t'aime, Tolinga, total, ah, merci beaucoup, c'est gentil. Vous restez ici à Kinshasa? Où? En France? Ah, mais moi aussi, j'ai été là-bas, hein. Non, Toyebi, toi, non, mon c'est un ami. Oui, mais je suis ici, ça fait déjà 4 mois, mais je n'arrive pas. Vous, comment vous arrivez? Vous arrivez à rester ici? Non, mais ma cali solo, mais, qui moi, la présidente, je n'arrive pas à rester. Là, je sais pas, je vais voir parce que il faut que je demande les jets privés pour rentrer. Là, il faut que je demande à mon père parce que je n'arrive pas, oui, je n'arrive pas. Combien? Paris 20e. Ah non, je connais rien. En fait, moi, je me promenais difficilement parce qu'à la base, je faisais des émissions à l'époque et là, comme j'ai tout arrêté pour me reposer un peu, tu vois, donc, je sais pas, Paris 20e. Juste au Louise, hein, Champs-Élysées. Si je suis à Paris, je reste aux Champs-Élysées, aux environs là, oui. À Ney, j'ai mon appartement à Ney, là, tu connais? Voilà, mais voilà, je connais qui ça, donc bref. Non, écris-moi sur Snap. Mon Snap, Karine Lachine. Karine Lachine. D'accord. Merci, c'est gentil. Voilà, tu non, mais merci, c'est gentil. Bah, 4 ans, à pointer. Et là, il y a un candace qu'on a séparé. Ce qui a comme l'ingate mosusunda comme l'ingomoni place et que baby c'est la journée rêve comme au tengama. Moi ma belle en haut. Pour elle on répond bon tactique tant on t'en a bon associé qui ouille. Si qu'on se cali babé. Oh on a c'est pelane on répond wana. Ya comme l'ingate ko elongi ma bes ko comme l'anga. Na banza, au moins na rêve en haut. Donc, pour acheter, pour y aller sur live, pour la rechuter Sikoyo avec Maman Paradis Chantal Bola. Chantal Bola, Maman Paradis. Au Saki live, n'a évité ce lobby sur mon connu. On avait pas comme c'est un message. Au soir, il live autant à ma fille ou à mari de nuit dans les réseaux sociaux. Aux autant à n'engue ma fille ou à la mobilité ou libale koufa biso sotona ba mari de nuit dans les réseaux sociaux. À la base, Chantal Bola, on a un chrétien. Naza JCC, jeunesse chrétienne combattante. Donc on dit marabama kambo est un négatif té. Au coco lo balangate au côté na moulongo se borana ba mari de nuit dans les réseaux sociaux. Je suis pas dedans, j'habite pas les quartiers. Donc, au lobby, bah comme il s'est linga, n'a pas pour la salle live. N'a manqué que respecter. N'a l'équipe c'est là que malobate. N'a loba qui n'a aucun raquier. Koko tisanga na balisanga wanate. Et puis nazo répéter pour naza consciente que ce que zo loba mama bouya ba esprit surtout na côté négatif. Mwenga. Donc on dit malikambo na sonité à bato. Non. Pourquoi ba mambo to loba kokol balikam na ndinga ba GP komelo esalamelio. Ngate. Nana ba premier belé on nzambe fa délivrer na ko ba Samari de nos réseaux sociaux te bino bozwaye. Et na lobby. Mboka revinyo. Ba fana ba bengi en plein live. Ba singa mami alobane bongote et puis na lobaki isusu que Chantal Bola yozo classé na batu soki pe ya ba mabala yozo loba yo banda sele fiancé no bina bilongana nyoso chaki yo ba sele fiancé ndengo lobi menga ba sele nga fiancé te yoza témoin ozana mariage coutumier na nga do biso ba africain za mariage coutumier ba pesela nga mongola do nga ba bala kanga okyo classé nga kunate ya ko fingote ya manka respect peta
Et puis avant loba na sunile ki bien que wa belle sœur na ngana lingi okoti sangana babosangani wana te. Bonga likamna lobi na wanga na te na baki sipe lisusu. Bosangeli nga to se bosali ekiri. En tout cas, ngapi na kobosana. Mboka benginga na bafana bayebisinga te mami yaki bongo te ma parade andosa ne ba blague ba comme c'est le message ba na ndenga mabe na retirer Chantal Bola na expliquer ko retirer l'action ko retirer l'action moni so tambo na nzamu ta tuti yo asengo esquisse il a que c'est en côté osa pas obligé ou esquiser te mais et ça bonne manière en fait parce que c'est mon ta tuti yo toi niati yo à s'esquiser te wanande mabe mo si longtemps mon tata tuti yo penza makasi o qui passe mais so que ya pardon esquisse n'a pas bonne manière n'a pas bonne éducation mon toi a intégré a bidé que non qui passe à tout tinga le colo passe mon mon mutobi lobine esquisse sur prompte ma comme tambola ça tengu atiki pona esquisse donc elle a envie à retirer et que ba mai mon qu'on a esquisse donc on retirer l'action moi na loba qui et ça na fêté na retirer en malheureusement Nandengo zweli message pour muto a memele o message c'est qu'à memele o mobimba mais yo yelilo o bandeno bien non souligner ba point à côté au BBC o bandino bien Karine belle sœur na yo to solo na téléphone si un problème o koko benganga et bongo yo ba ebiso ke Karine réponda ki o poni yo po benga ngati faki kangande na bingo to na ba numéro to benga na kabui pourquoi ko benga faki démarche bandaka nanga po yo to ko te ko mona na makambo bandolo nga na comprendre mabe na ina lobby na retirer yo ba memele o message yo po ko benga nga Karine nga na blaga ki to no bena ndinga mabete comment auquel on oboy o ko kai po benga nga na ebiso ma paradis na retira ki muto a bien nga nouvelle a pesa nga nouvelle ma be yo bika ba chinois bata pression akende alobena nga ma bebe na retira ki ngebe na ebiso calmement mais yo ko ki o benga nga te yo lobela nga na live bato baza ba mian koma nga na yo basoli na yo zolo be faki nga na bengo nga pe na zongselo yo pe faki o benga nga pondenge yo za belle sœur na nga de bonga pe na belle sœur na yo Koto baby si lisusu. Apparemment y appelle wana ko baby sa libuso ko baby sa mbali. Karine olobi oza moto esala raté ba rando le mno sala mutakala ndeke ba rando mikie ngana diable mutu rouge. Chantal Bola diable mutu rouge ba rando ni ka o sala wana. Belle sœur tikako tika Chantal. Bona okyo loba peke na si sana benta dimanche yoto banda lendi o mona ke muto kufati. On a pas que diable rouge était. Pendant qu'on diable rouge, ma père au coma malheureusement un chrétien au comme l'on des anges blancs. Elle donc qu'elle n'a gauche droite était. Il y a pas que l'on so yo que ça ya somo. Il y a pas que beaucoup ça somo kuliko. Donc le roi yo waki na idée ya kobenga ngate ngape na kipe na idée wana te. Donc diable rouge ya bola chana sac. Tambola non ya yo pour ero banga na batu na bakinga sena suka banani nani bane okokolo banga bongo te ngape yo okokolo banga te kezamba suka na mbali boso pona mère de la Chine quand on bina ngape mbali boso Chantal ezamba la suka yo publiquement on banga Karine mbali boso na mbasuka on est d'accord merci beaucoup bonne compréhension. Rien de nouveau, rien de grave, rien de spécial. On est la famille. C'est pour comprendre bien, Caillou. C'est pour comprendre bien que en tout cas, on a d'accord. Et puis, c'est très important après. N'engue nyonso yo kozwela koluko ya wana. So na ndenga bien. Yeba ke ngape na nga prêtre na ndenga bien. So be na ndengo koti c'est sous diable rouge. En tout cas, koti sera déjà. Pour ndenga nyonso. Pour ndenga yo comprendre makambu te. Biso nyonso pe.
Tokyo koma sope baboma liboma batangela ngo classe de volonté yo moka kolobini bando kata bilambo bendo tamba no kaleso ya na ngo lo moto zelon diplôme zelon ité ponga moni na ngate eloko mabe na lobeno yo bando rappeler nga barando ya lobande ke barando no bosala wana barando moko barando salité barando mo boye sa monte na mboko nzete nga na poto ya mote po oyaka ko lobana nga Karine na sepelité wakina poso bimisa mambo wana nyonso te dondenge yo na munoko no moko na batu na ngai ngape na eko yebiso na eko répondre pe publiquement po ngape na za mère de la Chine donc na pe na ba chinois na nga ba kokoko supporter te ba mona pe mutu moko bolala la muki azolo bana mami na bomba la suka na mbala liboso siko étape to komito sendeni match yana kanao yo mtoko yeba ndeko kolinga to continuer match ma belle-sœur je suis partante to katwana nani mususu na bosani moto pona ngene que ça c'est mon pona la live sur na poko il faut na lia na se reposer muche après na ya lisusu qui encore bon comme nini non mon était Gigi comme un frère Gigi comme un frère Gigi qui mutarando na suki na mayaka Gigi bakati yo suki okomi frère Gigi respectez biso papa wa Lisa pardon wano mupaya te na makambo oyebi ndenge ekenda katoko toucher na biso oyebi biso to ana facilité ko toucher Gigi wana délivrance mwana makambo kombo no ezate ndeko na mobali mais lokola posa no eza papa wa Lisa kota miniature na mama ndenga bina ka kitoko en tout cas pour mes até Gigi diana tira que statut na Facebook tozo zelo mon frère tozo zelo lokwa yo moko lobi ke okoyaka ndoko tshia su pembeni en tout cas tshano yesu pembeni mais biso to tshia papa wa Lisa na mama wa Lisa pembeni te Gigi wala ezaka avant oya lancement po rando ko banda na yo na kati biso to simba po biso to na biso na problème na ote so yo po moni ko ano d'accord aux après mon frère on a TikTok na yo live na yo téléphone na yo wifi na yo donc je problème te oh yo monika ko sala yaya sala na yo soki mukolo sali to yete yeba ke le lendemain to ko rater te soki le lendemain to yete c'est que oye ko ya wana to ko ya mais elo moko to ngito ebiso o ngana ngina ebiso to ko ya Gigi abando ezala te po kote na nga programme ya yote ya ngana mutakala ndeke omoni kote na nga wana muto ko toucher te o ngana ko ebiso Gigi pardon yete naza pe na mutu te o yo ko toucha ko benga nga Karine bakomo finga nga pona yo azate yo pozana yete mais je te préviens que wana pasteur wa Lisa auto kato suki ko lukate to simba sizo poto ko expliquer pasteur no avec matanga to ko expliquer en explication to ko ta labo do eroia ko ya ndambu te avant ya prends ton temps réfléchis ça là est bien pour na yo pour passer à Lisa pe papa noté on salope loté mais to ko aider kaka to sambwisi kaka pas sambwa to bakisi ka mais na compte no na part non pour yem to délivrer to l'accepter nga mo t'inquiète pas prends ton temps mon frère prends ton temps d'accord pour ce qu'on va pour les questions côté en yo côté yeba ke yo aussi finga plusieurs fois les questions na finga mutakala ndekete donc yo kan so ko to pona les questions nga na mona ke okota pona les questions te no mona ke oye pa na nga moningo le kana ngambo les questions siko nga na maîtresse tant yo lingo le ka pour les questions lobi no simbelo wa Lisa
Et au moins, nous avons un pasteur Mike. Déjà, on a simbe dans bloqué nos pasteur Mike en attendant. Pour ça, on tangi quand on va aller ça, nous avons un petit pasteur Mike. Karine, pourquoi tu fais ça? Karine, au moins, il faut ça pasteur Mike. N'a qu'au camote non tika, mais n'a qu'au aider, kako ya. Yozo ya na ida leke chu, mais n'a mono ya. Bon, je te préviens que yo, aussi manquant à respect. Aussi au finganga. Donc, yondo zoko sabatu ke o leke chu soko yena au côté la benita, te poesa mambo leke chu te. Oyande pananga lekechu soit lobeli benita soit fingi benita lekechu na benita no basala randoute donc lekechu il a droit yo za la droite na makambo soki racine na mo soki ezanga ezala ta mupepa koti yo koko kota makambo na ngate yo c'est quand koti mon frère il y a pas de souci et boss oui. Bonsoir. Ouais. Ngai. Non. T'es un rappelé après live. D'accord? Dans la live. On a tué au Pimbini. Ouais. On rappelle. D'accord, tout de suite. Là, il fait ici le Ndeko. Boss. Toza sponsor officiel. Il y a Toza. Maman Nicole Malonda. Je te salue comme le produit. Gabriel. Pour l'analyse de maquillage professionnel, Gabriel. Sans oublier mon boss Abed Dachou. Chouchou. Mon boss. Nayoki. Merci beaucoup, mon boss. Là, il VP. Et si, mais comment c'est la beauté? David Mangaya, motema fanichi. Mangaya kobisanga mayanga. Namuna yomunga naliana mangaya ngai. David basusi nanga nga fanichi. Nagovanda na ye ale fini. Live est s'il y a un très important. Mon boss me cherche. Donc, il faut qu'à ta live, je vais parler avec mon boss. Nalingi Dominique Noya Hermon. Je crois ici, non? Pour la bosse, en plus, moi, il y a un commentaire bien exact pour la musique. Beaucoup de manières. Era? Nani? Mais j'ai dit à Tangit. On est. Ah, GG. J'ai dit à Tangit. GG dan non. Ok. GG dan non. Un grand merci à vous. Un grand merci aussi à. Un grand merci aussi à. Danono, en Australie, merci Danono, merci GG, merci Penafi Capable, et Nabosan Pété na Angelica de la Chine, sans oublier Nash Champutu, on a Gauloise Nabsoa Tongo, de gros bisous à toi. Céline, je te salue aussi, Céline. Donc, Nabanda. Non, que banda beauté sans que merci dans ma page polémique. N'a pas page genre beaucoup mais belé. Non, mon elongi dans ma page. Franchement, quand le caca mbongo, mais beaucoup mieux belé wesh. N'a pas dans son beauté. Indaka de mon cœur. Moulouba Delix. Rando vérité moana. Coach légendaire. Ziggy Doubi. Yalido. News Amboka prêtre à ma page. Kin 24, Banakini,
mboka revenu pe page ne comme page polémique on dirait pe ya Linda bafa na TikTok pe on dirait et bafa na YouTube on dirait pe na TikTok page non on dirait donc nani sous na ba page polémique na bosaine ba page on a comment bosa na moni pe mokili matata zongi ya c'est ça na moni mokili matata news mboka kenda c'est ko seka news pardon ko seka news akenda conséquemment a fait le ramoté ma papa de qui je t'ai sali. Bon, je vais commencer. Dans ma bonne elle a qui le quoi attention ils ont ma cassi. Non chité na ou. Mais non bandana nous. Na ma campo non mona. Ba voice na réseaux sociaux. Na moni ba voice est bimi na réseaux sociaux. Na éviter l'eau ni tout ça na réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux, sociaux. Pour, na yémo chinois, tout le monde est à ça qui réseau na eh ben te que et comme sociaux boui. Eh ben te que sous kabouina sociaux. Donc, na monté ma passi. Yako kaba voice. Oezo bima na entourage. Il y a son excellence première dame Maman Denise. Vous avez un channel silencieux. Eh, ma beau bébé page polémique. Hein? Bandeko. Kolala kolamuka. Non ba voice kende zonga ba voix wana eza bato baza autour ya Maman Denise ou aza première dame. Soit disant na bato pe ba finga kaye. Ba voice ebima. Na lobby na tangi kombo montute. Mais non s'adresser dans l'entourage nyonso ya Maman Denise. Au numéro 1, déjà, bino nyon sorti, bon, c'est retrouvé, puis même, Maman Denise, wana. Et ça, la poisse, monter, Maman Lam. Pour normalement, il mon père, la famille, na ye. Après, na ba relation, na ye. Après, na ba pire, ou à koke kocha, wana. So, ki azaka, bino pembeni, na ete. Bonga, boza bataliboso, bonga, ba notonga ye. Ke Denise, toza kre na poto, awa. Tozo nyo kwa ma. Tala lelo komi première dame a bosa na biso. Siko mama batu mutema munene. Nzamba pamboli a komi première dame. Habite na kumba entourage nanga, ba camarade nanga, ba connaissance nanga, na ki eko travailler na bango. Bokomi ana bokomense ça ba feti oyo botokate do mutokinote mo se retrouver ça si feti la type roba cano on se retrouver pe na Rolex original na liboko pose approche à Maman Denise. Bon comment on se retrouver comment ça ba feti ba anniversaire moko o banda bobota ma bo salate parce que bo apembe la Maman Denise. Bon, comment qu'on balle, on m'a balle au bocana qui te se retrouver au bali pour aux approches. Mais un peu du respect. Un peu du respect. Nga qui parle de politique, mais oui, ça politique, qui était première dame, oui. À première dame en Mboka, il faut voir qu'il image ya liboso. Tu sais, le président a féminin, il a représenté Congo. On méritait peu respect. Même si on a yana yo. Même si on a leki na yo. Même si on a camarade notre so a qui pire yo mais elle a vendu na kitana qui pire ici les sola na lokolo solo la première dame. Boni ko mesa na boye bo memi ba kebo na banzango na bino kuna na gouvernement. Oh. Bino nzem ndebo sala ba makamuto vanda ka ba voice ezo bima na komba ma Denise tozota la bino nzebo mona nzeto banga bino to banga bino te ça juste respect na considération mais lokola bo se respecter ti bino boya na bozo lia pembe ya ma Denise po bo sambwi c'est en tout cas to bando sambwa en tout cas bo ba keto bando sambwa oh boni ko sakana batubwe. Est-ce que Maman Denise a sa première dame à Liboso ou a vendu ton son entourage nae?
avant ma Denise ma première dame pe bazala ki bon que exemple était est-ce que to yoka voice ebima bango baki na ba pire te bango bazaki na ba camarade te baki na ba proche te non. C'est juste que ma proche na bango ba pire na bango ba ndeko respecter ba bi kete camarade na biso yaya na biso oyo leki na biso oyo nzamba élevé alors biso pe to respecter to pe ça est valeur wana po mokili pe pe c'est valeur mais tout le temps bino entourage ma Denise bozaka kana ba discussion mo bezanga mutuna makolo bino na bino bobeta na ba 12 bino na bino bo s'enregistraka bino na bino ko soit tala no bando yo bando tanga ba kombo to ko benga na bino na ba live bo ndito ndo afficher bino sikoyo bolanda tende na trop gentil na bino tozo seka na ba téléphone bokanisi ti bo sa ba bêtise na bino na ezo arranger ba tunyoso. Oh, et comment on m'appelle des trous? Et comment on m'appelle des trous? Et puis maman on y a se continuer. Et à capo ma Denise aza gentil ana moté mama wa. Pour ndenge bosa ba bêtise wa ba to vanda na makala. Boza ba tuka voice moko ga bimi na komba ma Denise e wa ba tuka ba lokoti omba mona kasho. Mais boza ba taliboso akangisa ki mutu boye mutu wana kutu nde bazalaka na ye avana nzamba élevé. Tala ndenga sali mwana ya mutu boye. Ye mwa mama mwana wana to papa mwana ana mutasa. Ala ka boy boko bosa na obo sala. Ya botika kindoki. Ba mama nyo sobolinga ma Denise na botika kindoki. Boza pembe na ma Denise boza pembe na été. En sa cas première dame. Et puis il n'est pas obligé à zana binoté. Ce que zana binoté c'est juste kaza reconnaissante que bateau nazaki na bango. Er nazaki mutu normal. Le lonzamba élevé na sekana bango na lia pe na bango. Asali sumabi. Et là, on y a au pain, ma tête, on l'a, on collé, on va voice, ça va comme ça, polémique, bon, là, bon, la mouki boy, voice, c'est zakaka, oyebite, kasi Denise à l'oba qui Denise, on dit camarade Nabino. Na côte, on pense pas ça, marraine à moi, na côte, on pas moi, na sa fiole, naï. Non, quand l'inga tenga place dans ça, quand les réseaux sociaux, bon, y a pas bêtise à marraine à moi, non? Non? Na yo qui sous voice ka ya sike bimi na kombo ma Denise. En tout cas, na yebo te to solo la to solate. Na ko bunge lo to sambwa. Parce que bolingi na no respecter. Bon mais ça na ko vendre na se ba vandi simino na mesa bolia na sala manger. On dirait bo ko va na mesa te. Alors c'est bo ko kate. Soit bo futi ba bien kasi bo zongit. Bo zonga ba poto place bo zaki bo ndo vanda bo na mka 5 ya bo ke musala mundele. Na oleke bo vandi kuna bola mukaneve wana ba misala bo sala bino nyonso liko na se bo zwi ba téléphone bona ba solo musu yo beta te apa ko kotsa ka komba première dame na ba bêtise biso nyonso toza ba pays d'Afrique nyonso ya na ba première dame to si to yo kata ba voice moko e bimi ya entourage ya première dame ata ya baba mboko ya miki ata ba Mali awa Ata ba Sénégal a pamba est-ce que oyo kata ata mboko ba kana président eta msu bazata na roi oko kata entourage à reine et bimisi buzoba poso ke bimi biso soto kana réseaux sociaux toko yoka et loko bo bosa na ba voice wana ba bikolo mususu ba interpréter kama kamwana na français et panzani pe donc y a no image à mboka parce que elle va le première dame. Donc, elle a dit que l'ongina est féminin numéro 1 à Congo. Donc, c'est le Congo. Elle va être féminin. Avant le monde à Congo, et l'ongina doit apparaître dans le monde entier. Et c'est l'ongina. C'est comme Moutabongo. Moutabongo a tout lié à Kanaïsan Moko. A tous aussi Kanaï. Il faut que nous sachions Nzambe ke Nzamba pamboli biso camarade na biso lelo se retrouver na kitio Nzamba za bolingo leki na biso to yaya na biso Nzamba bolingo connaissance na biso se retrouver sima na epe to komo mela mai sima na epe to komo bika tala na mukuse avant bando bunge la bino nyoso na mukuse soki oboko kanabino te kovanda pembe na yo et puis koza bouche fermée en tout cas bo futa babiye bozonga bozonga boya ozongela bakawi na bino ba 5h du matin bozongela boya ozongela matonge ezana ezozela bino boya muziki boya kotunisa na makambo na matonge de bondo comme d'habitude ne bozaka avant pour on dirait bozo mériter te
On dirait ba vie on a ndenge ba utambola ma Denis. On dirait ba okoka pe ba jet en moté hein. Oh, poza na charisme. Nini yango boy. Ba na nzala ba loba na bino bozana pembeni bo lia bo tonda bo loba finalement. Finalement to okay wapi pe to zabi. Oh, mususu azala na Belgique o amakero kutu yo. Nalinga kotanga communauté po yo na mona konze yo kwa no DG bende. Na mona konze esprit de mort siko olukande place okufa. Soit disant yo ozaka na nini te babenga ngo nini. Oza na parti à pouvoir te. Soit disant yo oza parmi bateau bazaka oza na féminin éviter so babenga ngo imposante soki bengo ka opposa poza mwasi na éviter. Voilà, ils ont se retrouvé kuna ndeni. Donc yo a ovanda na poto zo sela biso ba live au finga ka président na mwasi na mena kuzu ozo ba enveloppe o ezo uta kuna. Donc to comprendre que ndebo kosa biso bobundela mboka bobundela na bino mboka te. Pour yo za sorti opposante. Ozo se voilà ils ont se retrouvé. L'entourage à Denis ndenge nini. Famille on soigner likolo enveloppe et bini kuna comment on a niveau enveloppe nini comment on a niveau enveloppe nini alors ba congolais to fungola misu na matoi dans ce total bien ba te belé o ba yaka nazo bundela mboka lokuta ba bundela ba intérêt na bango babundela na ko tanga ku kombo te po de na sasa de na sa ono ko sa po na ngana ono ko kala kwa cadavre e nga za mutu na bo moyi na ko tanga ba komba ba cadavre te na ba voice no nyonso awa na famille no nde bo welela mbongo comment yo bundela mboka comment yo lo baka bango bazana bazoyiba m'enveloppe uta kuna bo swana na famille lo famille panzani likola mbongo euti na parti à pouvoir mais yo za soi-disant imposante. Européen ça live au monde appelle batou ba congolais le corps ba kalba ba zoba au monde appelle ba okepe ba commentaire bazami yibi bazoi banzo kande tiozo pelisa live au lo bebele papa ozo ba pona intérêt non siko intérêt ba tu nyonso ba commentaire na page non intérêt ba tu nyonso o ba ima ba vidéo non o ba kantaka baza bo moko na yo. Donc ba congolais to fungola misu boy ba ke mubatu na mutu na mutako ma obundela libumu na ye nde ba kosa ko to zo bundela peuple lokuta prévenez muto to bien imposante tous les jours à finga ka tous les jours voice na et bimi na entourage à Denis kuna ba pesa ki enveloppe famille panzani nana ba voice na famille panzani likolo enveloppe famille lo bibi so pe to soutenir ki yo loko mbongo e bimi na lobby na yo pe kutu no yo kilo na mawa po no mona kutu neti yo na yebite soki mama Denise ko yambo lisusu na yebite soko ko zonga lisuku na do na zo kilo ya na mawa mais na yebite ba silence obozala nango yo zakana mama ti ozo courage olongwa et pas na to oke ko boma moto na ndako a moto sikonde ba kangela ki na ndako wana so ba ba ke intervention te le autre ngai to lobani bon esprit de mort to bo ba ndoki bino nyonso comment na poto yo ki olongwa obi ke moto to ana eka moko te wa ka moko te me bo solani cop ni bo beta aussi no ta yo bi wa kana mama et lo ke bo mabno bolingi okanga monoko te Wana ba charisme était aux première dame. Donc pour nga kutu ma Denise abenga na bino nyonso sauf mutute. Abenga na bino nyonso pour nga penza. Parce que quand landa ba voice, ba kombe zo bimaka ya bato ba pe ba proche ceinture à souka numéro 1. Donc c'est que ma Denise pas un risque. Un risque. Comment
trahison makasi baninga ko to trahison ezakata ezo ute pa ba garde bazarata na porte musika comment trahison na ba porte na ba proche oyo ke bo ko mata musu na niveau bo lié pe sani moko bo mataka na avion moko comment yo balba mutako bomoka o aza pembe no balba nyamo yaka lidesu ezakaka o ezana kati ya lidesu pona nga penza na ba voice na yoki na ko ebimi en tout cas ma Denise étant que congolaise na koki ko obligé yo te mais pona nga na sengi ma Denise omoni mawana yo na mutema malamu na yo biso nyonso toyebi vous avez pouvoir depuis 2019 là to ok 6 ans. Donc ça veut dire que au vandina bango ozala bango pe gentil pendant 6 ans balie pe koki mutu na mutu azonga maitsa bango nyonso avion bazonga sala sentir asika. À ma grande surprise non yoka na kombwa ika e bima na kati. Est-ce que c'est normal et loko et sala matam sou na kati ya ndaku na présidence et bima na voice na réseaux sociaux? Est-ce que c'est normal? Donc ça veut dire qu'il y a un moment laissé aller mon cousin. Alors ma Denise ko sale la sentiment pour sentiment bomak. Bango nyo sona kangi sa bango nyo so bisaka ba sa ba valise ba zonga boye. Ça la sentir asika. Parce que bato mesani na bango bato oyo okoli na bango to bo umela. En fait, bosa makambu bazo bosa na place oyo za bazo bosa na poste na bosa makambu kake kama na biso. Ya leki na biso. Aya sigarate ya salra boye. OK na statut na yo. Yo ze sou na posa bato bongo pembe note. Boti ko benga nga bozo benga nga ni no yambate de no be no yambate bo benga nga ni téléphone ezo vibrer nga air nyonso. Mama nga na sengi yo benga na bango nyonso sauf mutu te. Changer lo ya sika. Basa de 6 ans ba lié ba meli ba 8 ans pe ya kosomba ba en tout cas c'est que bazo ya peta ya kobomba. Bazonga batika mibali awo po ba voice na yoki majorité ka ba mingongo basi batika mibali batika batata bana na bango awa na ba o ba kenda na mibali kuna bango nyonso bazonga ba yo zongela kayo mundele elo nyonso na tabazonga changer sentir zone ba to sika comme ça total pour maman Olive Azakina to sene 18 ans ata mo kolomonte to ka voice ebimi est-ce que yazaki na ba camarade te yazaki na ba pire te aki na ba projeté na entourage na ba problème e bando zala te e bando zala mais bando sala l'effort et souka po ba bande ko boya ko sambwisa muto azosunga bango mais bino ko bona bino na facilité o sambwisa ma Denise en tout cas bokende ngako to mutalo ba ko to te mutabengo Karine nani atinjo manke bino mutatinzi ngate na ko manke bino na ndenge na parce que la base na zake mpoli boyebi. Donc nga mutatinzi ngate muto tuna ngata ko salibo mama kambolobi nani ayebisi yo po ego sali ba voice ko titi réseaux sociaux mutatuni bino te na ba pe na otanga ba kombola bino te bino so bo kende na bando yo matsebino na miniature moko po boyebi na bino na bando landela ka elongi so na bi kombola ngote na tindi photo ba pesi nga kombola ba pesi vina mo na matisi yo miniature po trop c'est trop et comme nini boni ba jeboy et puis majorité bon ça ba salité na bo uta poto soi-disant bino bo uta ku poto il faut boza ku tu na charisme et puis il faut boza